Avec les gens avaient des malaises, la chambre, alors qu'ils étaient en chemin pour fêter les diplômes et l'anniversaire de son autre enfant. Puis en chemin. Et puis papa s'est enfermé avec elle dans la chambre pour prier. C'est pour... On m'a dit qu'elle était en vacances privées avec les enfants. Ok. Pour fêter les diplômes et l'anniversaire de son autre enfant. Mais Abané Kosa la malaise, alors qu'elle était en chemin pour l'hôpital, elle a fait une crise cardiaque. Donc elle profite en chemin. Et puis papa s'est enfermé avec elle dans la chambre pour prier. C'est pour cela la nouvelle a traîné pour Naïbima public. Et puis on a dit qu'il avait refusé et à Coco disait la morgue. Donc il faisait que prier. Oh my God. Pourquoi c'est la morgue? Bon, si comme on a rendu la nouvelle publique, elle est dans la morgue. Qui vous a donné? C'est votre frère qui est pasteur là-bas? Oui, c'est un frère de la compassion qui maman a commis à répondre. Je viens comme ça de partager avec vous. Vous connaissez l'histoire ces derniers temps, des milliardaires ont pris un petit sous-marin. Ils ont décidé d'aller visiter l'épave du Titanic de près. Et tout d'un coup, connexion perdue, ils sont morts, des milliardaires. La mort ne les a pas respectés. Au ciel, il n'y aura pas de deuil, il n'y aura pas de cri. Je ne sais pas si... La famille, Oyebi Makambo Pasteur Marcelo, ça fait très mal. Et ça la passi, et ça la mawa. En tout cas, on a pu subir dans beauté jusqu'à Bozouami. Les solos et maman blanche. On a eu Kakiango, on a eu avec na musala. Bande qu'on a couru que c'est ressaisir té. Parce que niveau au pasteur Marcelo, a comme ça moi finaï. Non. Donc qui passe si mon coco qui imaginer té. Pasteur Marcelo à la qui a pasteur en tout cas na habité so ba pasteur nyonso ba grava kabasi na bango bongo. Pasteur Marcelo c'est un pasteur. Ou abanda qui vous fama linga qui moi sina banda la so moi sina bolingo. Amour vrai, amour sincère. Mais la famille liwa est un mystique. Et là, on est poussé dans la côté vidéo parce qu'il y a des gens qui ont témoignage et belé au baïba makambo. Na outé ko landa vidéo ya mamu. Na okinde mamu azolo bazo préciser vraie information. Ndenga zolo ba, ndé balaki na salle d'opération. Docteur a ébissé opération n'a pas tenu tout et puis pasteur Marcelo a qui a battu tout qui bat témoignage et belé quand il est sabino nga pas mutu so akufi non quand on passe elle ngalo na ba version donc version na pesi yo tellement que outi pas moko ya kati église à pasteur Marcelo boyo kindenge l'affaire à lobby. Et puis version où il y a crise cardiaque et la version où il y a normal où on comme obima sikoyo par rapport à onustoyo kaki keba kindeki opération tout non. Notre maman a acquis très bien nanzo toni malamu santé na malamu akindeki vacances na bana nde boyoki ba misana ko sala bo ba kindeki vacances et puis ba malaise non to mais maman na hôpital. Dans l'hôpital ango batikala ki atako koma te notre maman atika kibiso ba koma kité mais il y a des gens oyo ba pesi biso ba histoire na ndenge na bango bato ba yeba ka makamba bato nyonso lokwa mamu national so mama international so ki national mamu niveau zo pesa l'information. On dirait que Zalaki, on va poser des questions. Zalaki, niveau de c'est l'information du Zalaki, on appelle c'est les kaki. T'as le niveau.
y a internet dans le niveau des réseaux sociaux. La famille. En tout cas, si on a un colobéza qui agit, c'est pour nous interpeller, bateau, on va croire qu'on a ba mamouana. Bon, mon niveau bazali. Bon, mon niveau, oh, bah, kako, c'est ce qu'on valé, biso ba bloc, comment qu'on a ba mensonge. Ozo mona. Baza wana bazo ba vie moko na YouTube, na ba mensonge, na makambe belé. J'espère que bino boyoki. Tia zo lo ba peka lo ba koboyebi ki ngana yakana ba information vraie. Donc, bah, c'est le contraire à Maloba. C'est vraiment triste, c'est malheureux. Na bato to vivre na bango na monde à YouTube. Oh. Et ça qui te côté ça passe. Liwa maman blanche ça li passe bande konanga. Boyo ki maté wana, maté ana pasteur Marcelo et lo que ça li bien. Pasteur Marcelo a sali culte. A koufeli mwasi. Mais andimi ko sala culte. A sur la mort. Yaya, c'est pas facile. Pour se tenir debout, bon aussi ba micro. Faut avoir un homme de Dieu. Au surpasser. Mais malgré mon temps, ça bon bateau, on sentir que oui, c'est un homme de Dieu. Il faut surpasser. Parce qu'il y a des arabes. Il faut surpasser en gros, malgré tout. En tout cas, ils sont obligés de surpasser en un moment où pour aller acheter pas plus ça dans ma caisse. Alors, boyo kasiko bato amité mama bé. O bazo c'est la pasteur Marcelo. Ba émission ma bé. O bazo ba dit n'importe quoi. Et ça passe, ça fait très mal. Na ko ça ba live makambo te pour na capable na kana kanda na baba tumsu ba dire bazo baba mama Congo ba émission bazo sala. Hein? Donc pour vous mutako kufa na ndenga normal te faut ka ba liaye. Ton pasteur Marcelo bandela moi c'est ndenga bandela moi c'est na passe ndenga komi boy. Puis bo sakana kufa la moi c'est. Bo sakana kufa être cher. Moi si to mobali o bo partage akanaye o bo zakane ba intimité tout et ça facilité hein. Au pasteur Marcelo on dit mané kaka kabane ka ye pour avoir succès ça dans succès. Bon pasteur Marcelo dans na mbongo. Ni soit ko luka. Pas luka te ka via moi sinaye. Ah, to tika ko la famille. Moment où mutaza na douleur, moment où mutaza na pasi. Aza mutu moyo ko consoler ye na ba message. Na ba émission malamu pour na consommer pasteur Marcelo. Mais ba tu baza suko tout kaye en tout cas non, c'est un monde méchant, trop méchant ba congolais. Vous êtes trop méchants. Bien bato bosa ba live wana penza ke bolo ba mabe pasteur Marcelo sali moi si ba non, boa mi te mama bé. Et même si c'est comme ça, pourquoi? Dans le moment où mutaza na passe, bien nous sommes besoin na ba passe boana ba douleur bongo. Au coup fait l'être cher na vraiment so ba lo ba makam o quoi septango. Ni so ka pour ba homme public. Non. Qu'il faut te ba pe ko ça makam tout ko sala. Ngana lo bango Avo ça mutu mabe mitala nan eloko no sala mutu. Est-ce que nga so ba senga no linga? No linga te. Nga so ba senga beno ko permettre te. Lokola na ko permettre te na sala yango te. Ozomona, c'est très important. C'est très important. Ki ekuluka o sa mutu mabe o yo moko kutu na yo moko bena kibo yo moko boko supporter ngote. Mais on dit mo pesa mninga no passe. Et là, on a pasteur Marcelo, bino bato nesu bolo bana basi na bana mibali. Oh bolo ba mabe bosa ba live na TikTok partout ba live mati pour le pasteur Marcelo. Ba live ndenga mabe. Nyonso bolo ba soki da ki bi no ku fait être cher donc moi c'est notre mobile na yo. Ba selo ba live bo ba lobi ki obomi na kisi ba lobi est-ce que bo super na. Mo vraiment total na makamba osala. Nano bato blaga na sumela makamba liwate mutakufeli ezo senga makasi na biso ezo senga ba parole d'amour. Ah non, en tout cas congolais, vous êtes trop méchants. Trop même.
nga pas depuis moi ça passer Marcelo ko fina ko fait émission tina ko type émission type et c'est là nga ba char de pouton na yo kiam nabi liwa mokonzi bande kolanga. Alors la famille liwa ya moi ça pasteur Marcelo, il faut interpeller biso, il faut vraiment interpeller biso bande bota moi simbinga okakole na nini Maman Blanche okakole na nini moi so ayebi nzambe koyeba nzambe ayebi na kitoko azali na douceur azali donc azala ba capacité o mibali balinga yo me pasteur Marcelo linga ki moi cinéma kasi mais les lois bien me bembe et toute la vie toute la place ni to kende toute la place ni to kende yo okanga mikana mabe yo okanga mikana makamba mabe na makamba ko lukela ba fausse information ya ko créer ba problème ya ko diviser ba c'est le temps liwa o interpeller biso tala moi si kitoko tala moi si mbinga okakole na nini okakola Maman Blanche na nini ni loko nini mama wana mais akene kaka boye ability yango il faut tout se préparer parce que mutayebi ngonga zate mutayebi tango na zate to milengele et puis la famille nengena le beloko moko na moni na nini onoye la bino j'espère que ata lobi non mais quand ça là koyano na ba vidéo ya prophète Denis Lévy a été prophétisé bandeko makambo oyoka makambo na ebisio nzambe a consolé motema pasteur Marcelo. Oui, tu peux être fort au kozana bato seki osali ndeti ka likambo eza te ndeti ominimize mais ntango ake kolala oye mokanda ya koloba na baprédication de mingi akumisaka mwasi na ye est-ce que nakokuka Maman Blanche aza pembeni te nga nalala est-ce que nakokuka donc on dirait mutu moko abandi koyeba azalaki vraiment na bolingo na mwasi na ye osentir ke mutu oyo alinga mwasi na ye ndani ya koremplacer place wana yaya c'est pas facile en tout cas bandeko oyo balinga pasteur Marcelo tanto obondi afo kotikela maboko ya nzambe nzambe akonsole motema na apese kimi o mokili koki kopesa te mpo kimi asolo azonka apa nzambe epai na biso bata mokili te tokosouete tokoki koya tokoki kosala nyonso mais kimi ya malamu mitaka epai na nzambe eya facilité ya koperdre être cher lokola mama ya biso eya facilité. C'est pas facile la famille. C'est pas facile. Yango to se nzamba sunga. Nzamba sunga pasteur Marcelo. APC makasi. APC union endurance tout. Asungé vraiment. Comment ko vendre la bana wana. Ils a facilité. Ils a facilité la famille. Et ça passe. Alors biso bato tikali to milengele oyebi ngonga te oyebi tango te Maman Blanche asatandaki te ezalaki kaka ake vacances ndenga mesala koke vacances akozonga mais azongi na kini koli azongi ebembe la famille azongi ebembe baketia na morgue c'était pas facile et puis papa na biso s'enfermaki mpona kobondela abondela mais nzamba permettre te Maman Blanche à la muka nzamba permettre te makamsusu nzamba yeba pe pourquoi permettre te a permettre te quand ndé tout le baran nzamba ba pesa ke faute te donc en tout cas la famille en cas tu équipe na koloba parce que nga depuis Maman Blanche a koufi en tout cas la sila qui m'a cassé pour même bien ça ba vidéo makasi sila kinga na otala kaka mbinga mwasi na otala kaka ndinga zalaka na ye mama gentil mama boboto na otala kaka ndingi mwa mwasi na zalaka ezalaki facilité oh en tout cas nzamba sunga nzamba console motema ya mosali na ye
Nzambe consoler motema ya papa na biso Marcelo, ya pasteur Marcelo et kozala bien. Vraiment la famille tu qui a copié cette vidéo information balobi ya malamu to copier ya mabe to boaka ba o nyoso bazolo ba mabe pour la pasteur Marcelo. En tout cas nzamba pambola bino nzamba pambola bino po bino boye bino en choc ndenge sala ate tema bino boye bi passe ya liwate tema bino bokufela na bino pete bokufela pete nde boye bi passe ya liwate yango na bozo koloba di n'importe quoi. Dans la vie muta koki ko bonga te sans ka simba kisi te. Dans la vie mutu na soka bongi to pe ba pasteur na soka fu ba simba kisi ata kutazana kisi yango fallait que ça ka moi sinae il faut les sacar moi sinae na niveau de pasteur Marcelo dans moi sinae mo plutôt za la bato mo plutôt tika biloba loba pe boy mo penza. En tout cas réseaux sociaux ça ma be makasi et bébé sa dignité ya communauté na biso communauté congolaise boa pa mitema mabe botika pasteur Marcelo vanda na minute ceux qui bino ba congolais biso ba congolais to vie surtout s'acharner na ye et là on y boluka na bomo ya papa wana aussi longtemps ta perdre très cher na ye et singa ozomona et singa faza la maîtrise et singa faza ba maloba moko eza ya consolation o izo consoler ye mais en côté na réseaux sociaux moni bato bazo ko s'acharner na ye bato bazo finga bato bazo ko traiter de n'importe quoi bato bazo kosele makam ça fait très mal bosa lo kwa ndeko na bino akufeli moi sine wala ki très cher et ça bino ndeni mo plutôt tika en tout cas to tika vraiment bo tika okena bonde bo okena ya kitoko atamukiete surtout mamu niveau zo confirmer penza sali bazon sibwe to longwe kune ko to confirmer li c'est comme ça ozalaki wana makambo isalama ki ozalaki wana obinde bozo ba makamba bato pena bo kamsange ozi peut-être quand on te rencontre on vraiment ko on dirait que nous zalaki wana on dirait qui présent nous avec nous présenter to qui connaît to lima makongo busa ba live en tout cas congolais aza mtema moko na ebite mtema bozara ngo se ya mtema bato pena normal na ebite so mtema na no ba boaka ngo to pe ba teka ngo na ebite. Non, ça fait très mal. En tout cas, courage à toi, notre pasteur Marcelo. Vraiment, ils ont un bateau, ils ont bon de la peau, on s'en sur ma casse parce que c'est pas facile. Ils ont facilité le mot, on t'a vu quoi, valant, caboité. Vraiment, on s'en sur ma casse. Et bandi qu'on a biso, on est sur bazou landa biso vraiment. Ce qu'on veut, il va quoi qu'on a chaîne biso, au s'abonner, au partager, au liker, au salabiso bien. Tous en a peau, na bino. Quant à moi, je vous laisse et je vous dis bye bye.